NK officiel émission Oyo eza spécial pona yo ndeko mwasi NK officiel de Bundes. NK officiel ezali émission ya paix ya kimia yoka yango mama ebandeli ti suka soki bato mosusu balingaka kombo na yo te ata bakotala te me yo kozanga kotala yango te pe kozanga kobandela yango te tozali kosolola eyali ya paix boboto bondeko esengo tozala malamu mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune fille na ba jeune garçon mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. NK officiel na tio na priorité oyoki bien na lobaka mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mais na lobi ba jeune fille na ba jeune garçon. Donc yo oza na priorité et tant que moi si et tant que femme et tant que maman. Alors NK officiel ndeko mwasi obima na net oyebisa biso tina oya na net oyebisa biso biographie ya vie na yo na histoire ya famille na yo. NK officiel oyebisa biso tina ozako soutenir Karine pe tina olongwa na sima ya Karine. NK officiel oyebisa biso tina obandi chaîne oboyi mbongo ozana posa mbongo te yango wana ozo défendre Niki. NK officiel oyebisa biso saratola pana yo soka za nani soki ozako zwaye nani lelo pe toyebi soko zwaye nani. NK officiel oyebisa biso pe pona nini okangami na Niki pona nini okosala pona koloba pona Niki Menga oyebisa biso pe soki likambo boye eza boye te okotika ko soutenir Niki Menga. NK officiel en bref na ye to solola kaka maloba ebima na monoko na yo yango nde tokosolola. Ndeko mwasi foko yeba oye na poto ozokende na ba 4 ans na kati ya mboka poto ovandaka na Allemagne ozali na mobali na yo asalaka ozo dépendre na kovanda na mboka wana po na mobali na yo aza kosala azo contribuer ne bempo ozape ngunda te elingi koloba protection na yo eza mobali na yo na bana na yo. Alors NK officiel ozali na posa teke ozonga na Congo tokende quelque part na Afrique ovanda na bana na yo. Bien sûr oza na yo bien ndenge olobaka okoko vanda na yo partout même na Congo même na Brazza même na Namibie. Problème ezate mais yebaka NK officiel chaque fois bana bazomata inane ba mwezoleka bana bakolaka mbangu pe okosala makambo mingi pona yote mokosala yango pona bana ndenge moko soki lelo ozawana na ndako na mobali na yo ozosala yango pona bana pona vie ya famille ozosala yango kaka pona yo te surtout pona yo vraiment te pona yo eza moke parce que mode ya vie na yo moko obetela biso masolo eza mode ya vie oyo oza nango na libala te eza pe mode ya vie te oza nango na relation na ba camarade na kati ya Allemagne ata olobi te nazo comprendre yo. Alors na âge na yo ya 31 ans mère de famille ezali na modèle batu na ndenge bamemaka ba vie na bango misusu pe bamemaka vie ndenge yo zomema mais banda bazala na ba famille na bango bamema pe ba vie ndengwana mais yo omema vie ndenge mosusu
tango na libala ndenge mosusu c'est normal, mais vie amitié ya ba relation ezali penza différent. En bref, tango zalaka na kati ya libala biloko mukete mutezanga yo, mais biloko mingi ezanga yo. Bien sûr, oliaka bien, olalaka bien, ozapena mobali, mais ozana biloko mingi ezanga yo. Oyo, osouetango te même jour okobala. Alors, un cas officiel, wana ezali résumé moko ya muke ndenge nazo imaginer vina yo ekokozala. Yango sikoyo, toye na likamba munene, olobaki, oyaki na internet, ozana posa ya monétisation te. Sikoyo, osombaki chaîne mususu, ezana monétisation, elakisi, okomi na posa ya monétisation. Pe ezali normal, okoki kosala musala ya mpunda te. Po tango YouTube afutaka yo, afutaka te po mutu wana aza lokoso, po mutu wana aza mandia. To ozali enemi na ye to ndeko na ye. Ye afutaka po osali musala na yo. Alors, ata oye kolobela te miniki, mais ozo sala musala. Ozo mériter salaire. Côté idée ya monétisation, en tout cas, maman, félicitations, ba chaîne na nyonso wana monétiser yango. Pe linga oye kola mingi soko za nango posa. Pona yebi ozana posa ya kolongwa lisusu na mediate eza eloko malamu. Lokola pe osangi osali kombo, lokola pe olingi ozana harmonie na famille na ona bana na yo. En tout cas, nga papa robo na koloba na yo mama eza bien ozala na media. Continuez kutu na media pote éviter yo ozana ba camarade ebele kuna na kati Allemagne potango musoso ekobotele kaka ba problème. Alors un cas officiel oza na position ya bien net. Mais sikoyo idéologie oyo yo moko bimisaki na munoko soki eza bongo te okotika kolobela niki. Alors nyonso se salamaki oyo olobaki liboso soki eza bongo te yo muta liboso okotika. Mais sikoyo oyebi yango pe bien ozokoka kotika te. Soki ozokoka kotika te elakisi osali mabe. Osali mabe na biso te, osali mabe na yo moko. Parce que liloba oyo olobelaki okotika niki ezali penza ebele. Mais otiki ete. Donc otiki makambo na ete na lobango kutu bien. Kotika yete eza nango problème ite bokoko za na amitié po azali congolaise bosi bomesanaki bokoki na bino kosolola soki esengi bosolola. Mais kotika makambo yo en officiel tika yango po makambo yo olinga te ndeko mwasi makambo niki ekotika yo. Pe oyebi bien batu oyo bazalaki na yo bakei. Otikali na batu oyo ya kokonte. Batu mususu bazoya sika. Bazoya pona kosunga yo te, mais bazoya po dinda malamu. Bazoya ko encourager yo po dinda. Or que yo zana posa ya kodinda te. Makambu to sala yo moko loba epesa recette. Alors makambu ya Niki Menga tika na yo mama. Tika koyoka soni te. Ozana ba sujet ebele okoko sala. Ozana be mission ebele okoko sala. Ozana makambo ebele okoko lobela. Ozali mwana mwasi, ozali pe ya mayele. Ozape na beauté na yo. Kokanisa te ndenge balobaka no bongo, ozana beauté te, ozana beauté. Soki bana mibali nde bazoloboza kitoko te, wana nde banda kodute nango. Mais soki baningano basi mutu balobaka oza kitoko te, komitungisa te po bango basi mutu bazomona yo. Neti nga papa robo personnellement na monako oza kitoko sans commentaire. Mais nde sika ozaka na problème na maquillage. Po na mona ba vidéo na yo avec maquillage et bimisa ki yo vraiment mabe na ndengo tchaki yango. Olekisaki une semaine osali vidéo sans maquillage. Obimaki kitoko po obimaki penza moke. Donc avec maquillage ya mabe
to avec maquillage o esimbaka te liboso caméra pour maquillage otiaki tango mosusu tango tambolaka na pokwa ou bien na moi esimbaka na nzela mais liboso caméra esimbi te yango batia ba maquilleur professionnel alors ebimisaki yo mabe mukolo lisusu ya musika donc etiaki yo na ba âge moko oleka ba 40 voire même ba 45 mais tango otiaki sans maquillage oui wana etiaki yo penza oza na 30 ans 31 ans même 27 ans etiaki yo yango wana kote kitoko komitungisaka te oza na beauté linga otika kaka makambo ya Niki Menga yo na Niki Menga bomema vi ndenge moko te Niki Menga olandi vi na ye soki na 16 ans oyoki makambo asali oyokaki makambo asalaki te na 12 ans na 12 ans bakipaki te po aza mwana mais oyoki te makambo asala nyonso na bomwana oyoki te makambo asala na ekole oyoki te makambo asala mpo na ye moko oyoki mpe te makambo asalaka mpo na bana na ye en privé ntango bazalaka na ndako yango wana azali mutu okoki kozala te omema masumu omema mabe mokilei na yo likolo na ye soki ezalaki bonne cause ndenge yo akoloba wana continue yango wana NK mama tika vraiment bima na wana soki okochange ba chaîne na yo kombo surtout oyo mosusu osombaki otiaki team Niki World na yebi na minute oyo soki olingi ochange ekochange te Google akolinga te fo zela eleka omwe ba 3 mois 4 mois 5 mois zela kaka 4 mois 5 mois 6 mois bongo change kombo NK officiel lokola otiango monétisation soki nini ozwaka mbongo okoki na yo pe ko engager ata mutu moko na Congo même na propre famille na yo po ba yibo ba caméra te po ba escroquer yo te oza na confiance ba salaka na konti na yo soko za na bato ou bien o continuer toujours ko sala yo moko ekokende pe kaka malamu okozoba ide ya kitoko mais tika Niki Menga tika kolanda makambo yo ezali penza mabe pona yo nga papa robo eloko mosusu koloba na yo na monite oyo nalobi na yo pona lelo na kanisa soko vandi oko raisonner ekopesa yo ide ya malamu bon ndenge nalobaki na yo boboto bondeko esengo tozala malamu tikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali
ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.